parce que comme je venais de le dire tantôt, je suis témoin de la main de Dieu. Amen. Témoin de l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu vit en moi. Et c'est cette parole que je désire dans mon cœur, que ça devient également une vie à toute chacune de nous ici. Amen. Parce que quand tu es venu, il nous a dit qu'il est venu et il a détruit toutes les œuvres des ténèbres. Et comme toutes les œuvres des ténèbres ont été détruites, donc il faudrait que la parole de notre Père puisse devenir oui et amen dans notre vie. Amen. Il faut que nous puissions vivre sa parole, l'accomplissement, la vie de la parole de Dieu. Notre Papa, lui-même en nous. Amen. Donc on peut vivre en côté sikoyo. Donc on a barrément là. Amen. Ah, le kolanga déjà na zui technique wana na lobby en tout cas il faut na continuer pour vivre en haut mais na ofanda nga mon côté faut peine de konanga mon pe à vivre en haut ya ngoto tiki liège de lobby to robandana nous na Jérusalem ma to kende na Samarie pe na Galilée. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et vraiment merci de nous avoir acceptés et d'avoir aussi eu confiance en nous. Moi et Périne, bien sûr. Amen. Voilà donc la parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe pas. Mais je vais commencer juste au premier verset, on va descendre jusqu'au 16e. Mais ça sera juste pour donner une vie d'ensemble. Mais nous, Dieu a mis dans mon cœur à ce que nous puissions partager dans les psaumes 37. Mais les actes, ça sera beaucoup plus le vendredi. Là, je voulais dire simplement ce que Jean et Pierre avaient dit à cette personne-là qui était devant la porte d'une église et la personne en question est restée plusieurs années, je pense. Il attendait à ce que quelqu'un puisse passer, lui tendre la main, peut-être pour lui donner de l'or ou de l'argent, je n'en sais rien. Mais ces jours-là, quand Pierre et Jean sont passés, ils ont fait quelque chose. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Ils avaient la vie. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie qu'il nous faut. Et c'est Jésus-Christ qui est entré dans mon utérus, à redonner la vie, à ressusciter mon utérus, à rétablir mon utérus, à restaurer mon utérus. Et c'est ainsi que je l'appelle les dieux de R, les 3 R, les restaurateurs. C'est lui qui rétablit et c'est lui qui ressuscite. Amen. Amen. Jean et Pierre avaient donné à cet homme-là la parole de vie. Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont dit à cet homme-là, nous n'avons ni l'or, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et moi, en ce moment, je vous demande, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la forme de stérilité qui influence vos vies, levez-vous et marchez. Amen. Levez-vous et marchez. N'attendez plus. Amen. Ce qui maman a dit nae awa, ezapo afandi lisusu te, atelemi, tango atelemi na kombo na Yesu, atamboli yango na ye. Amen. Atelemaki ndenge nini na bandaki na programme moko songolo, la repentance. Amen. Voilà d'être ekende na biso na Actes des Apôtres chapitre 3 na verset 16, repentance. Torokota mo vendredi. Lelo tokei na psaume 37. Na kombo na Yesu Masia, mama oya kolinga kolotangela biso kozala malamu. Psaume 37 toke na nyonso. Nous allons lire psaume 37 au nom de Jésus-Christ. Amen. De David. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton corps à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde silence
tosuki na biso wana mama nzambe apambola biso donc tosuki na verset 7 mais tokobeta vraiment c'était mingi na verset 4 au verset 4 elobi na biso faisons de l'Éternel notre délice et lui nous donnera ce dont notre cœur désire. Amen. Oh, tangu na sosola ki passage oyo, natanga yango, natanga kango, natanga. Mais ezaki na moment o nzamba lobaki atanga kango, arretanga kango, mais sikoyo sengeli ebanda befe nango. Amen. Nakobana na 2017 parce que témoignage nanga eza munene mulai ebele na bani na 2017 parce que 2017 po nanga ezali Nadine Moussousou. Amen. Eza Nadine Moussousou, c'est que eza année oyo après avoir kosala ba traitement oyo na kokaki kosala après avoir kosala oyo nyonso mwasi aza koluka kobota akokaki kosala tant peut-être pour permettre de sauter, mais par la grâce de Dieu je crois que j'aurai le temps d'entrer dans les détails le vendredi. Amen. Voilà na tambolaki bisika ona kokaki kotambola awa na Kinshasa na yebi bisika ona kokaki kokende pona kosala ona kokaki kosala pona zwa mwana. Amen. Na Brazzaville na salaki pe ona kokaki kosala. Amen. Etangu pe esengelaki tokende la poto mundele asalaki musala na ye ntango nga nalongwaki awa mpona kende na poto nazalaki na batrompe na nga. Amen. Nazalaki na batrompe na ngai nasubisaki déjà quelques interventions chirurgicales na médecin munene toza na ye awa docteur Souli, mais eza mpe na misusu balandelaki nga yanga badocteur nyonso wana balandelaki nga, mais malgré nyonso wana solution moko ezwaki te jusqu'à ce que le docteur Soulou a pris l'initiative de nous envoyer en Belgique pour que son professeur puisse s'occuper de nous. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'on fasse la FIV. La FIV, c'est la fécondation in vitro. Nabanzi awape déjà yebani nango pezo salema. Et processus wana na kanisa kezaki likambwa 3 mois. Parce qu'au départ, au début là, j'avais vraiment du mal à m'adapter à la vie et robe. Alors, malobaki 3 mois na zongi, et 3 mois na zongate. Amen. Alors, nous avons commencé ce qu'il fallait commencer. Traitement et bandaki, mais ezalaki makamo mususu. Nazokende vraiment mwambango. Alors, en 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Na onyo se salemaki depuis 2009. Na suka moi examen salemaki mais traitement bandaki nde na 2010. Donc et salemaki depuis 2010 kino na 2013 na stopaki moi muke suite ya situation moko c'est pas ça qui na vie nanga et fallait na reprendre traitement na 2015. Donc kotala ton nyonso wana résultat moko malongo ezalaki te et na 2017 batali ba nombre de fois oyo na pasaki na comment on a ba traitement wana. Finalement mon gynécologue a pris la décision d'arrêter. Il a pris la décision d'arrêter disant que nous avons dépassé parce que normalement selon la loi belge on a droit à 6 essais et moi j'en avais fait vraiment déjà plus de 10 et ça là qui que na koken suko sala te parce que eza dangereux pour na vie nanga eza ba kisi moko ya ndenge mususu. Voilà donc fallait nous autres nanga et donc koken susu te et puis eza pe mabe pour na hôpital parce qu'on poursuivre bango so bazo respecter o eza kolobama na loi te. Donc les médecins ont pris la décision d'arrêter les traitements et qu'est-ce qu'il a dit? Pour si vraiment nous souhaitons continuer, l'idéal serait d'aller ailleurs. Après, si vous avez la proposition États-Unis, Espagne, République Tchécoslovaquie, et j'étais déjà là-bas en Tchéquie, et dans le bango vendredi, dans les cas qui kuna, na skenda qui déjà, et si ka o balinga batekelanga embryon. Amen. Tant oza komi mona, moi sindengo zali, oza ko
komona batekela yo embryon. Donc eza makambo oyo motu ebebisaki nga motu. Ce n'est pas que nakomaki liboma to ndeni mais nami monaki naza vivaka lisusu te. Voilà, j'étais là mais je ne vivais plus. Alors ma proposition médecin apesaki tangu nazongi na ndako nalobi awa eza susu likambo ya mabondeli ya mikolo nyonso nde nasalaka te. Amen. Awa ekomi likambo ya kozonga epai ya mokeli na yo. Nga na Dean Peter esengeli nazonga na makolo ya oyo akelaki nga. Parce que soki mbongo ezangaki te, soki mayele ya batu ezangaki te, ma maman elle est là. Alobi Nadine, soki basombelaka mutu mwana, nde deja nasombela yo mwana. Amen. Nadine nasala nini mayele na ngai esuki. Amen. Alors lokola nyonso wana esalaki eloko moko te. Il n'y avait aucune solution. Alors aucune solution. Juste une parenthèse. Même Ngamoko. Le quoi n'a pas kokota mini internet n'a pas sa traitement dans Ngamoko. N'a luki ko poser médecin n'a pas question moko piège. Apesinga batisi moko bo sans kaye bati na ngena sanango. Na mi pesinga moko traitement. Na luki moyen ko doit ordonnance wana. Et kisi wana ezaki pourquoi parce que balobi mwana aza ko fanda na uteriste pour uteriste ezo sentir présence ya corps étranger. Donc système immunitaire na ngezaki makasi, il faut sikoyo ko diminuer ango pour accepter mupaya na nzoto. Na luka kisi pour na diminuer système immunitaire. Or ce qu'on diminue le système immunitaire, on se faire exposer na microbe. Et pendant ce temps-là, nalingi kutu mobali oyo sikwa za mobali nanga à l'époque non tobala na kité asimba ngata ko simba ngate. Nyonso ana pona luka ko bota na luki ba ndenga ko salela na internet na mipesa ki traitement wana. Donc oh nyonso mutu akokai ko sala. Moi ça za ko luka ko bota akokai ko sala, je le fais. Soki loko wana bomonike bozo salo bokokaki ezo simba te bomi bomanzoto te. Il y a un Dieu qui t'a créé, qui sait tout de toi. Il dit dans sa parole, alors que tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman, il te connaissait. Nalobi na ye, ngai oyo Nadine, nazalaki nanu ndenge nazalaki na libumwa maman nanga, oyebi nga, oyebaki nga po oyebaki mikolo katele nga na se na mokili na ye. Na ye Nzambe, na ye ndenge nazali, parce que yondo yebi ce qu'il faut pour moi. Amen. C'est toi qui sais ce qu'il faut pour moi. Et tu sais comment ce que tu vas faire. Parce que c'est toi qui m'as créé. Amen. C'est toi qui m'as créé. Et quand tu m'as créé, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, que l'homme doit quitter sa famille. Il doit s'attacher à sa femme. Les deux doivent devenir une seule chair. Donc, c'est la première décision que j'avais prise. Kuna na pusani na makolo na Yesu Masia na lobi déjà ko sangana nzoto na mobali na tiki tito bala na ye. Amen. Oh, nazwa kobota il faut nazala lolenge nkolo na ngalingi nazala siko nkolo na ngalingi masumu te. Sikoyo ngai na koluka mwana nazongolu na misu na ye na continuer kobo. Na pesaki papa idée na lobi papa silisa oyo ko silisa ngai pona bota. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Il m'a dit mais aza méchanté hein vous allez sûr mais maloba mususu tango bimaka ezaka po lobi na ngoto tatola nzambe yango na zotatola. Il m'a dit tu n'as pas été fait pour être mère. Il m'a dit ça. Nalobi na ye nako bota. Amen. Nako bota. Yo sala oyo ko sala tikanga pe na mission oyo na koti sikoyo. Yo sala par na yo ngana bomisa na papa. Amen. Toyoka na kinaye et
bakotaki na chemin repentance wana, cela veut dire que ezali osali lisumu oke kofuka molobi limbisanga pe ozongi lisusu lobi osali lisumu oke koloba limbisanga. Non, ce n'est pas ça. La vie de repentance, le chemin de repentance, c'est de fuir les péchés. Amen. C'est de fuir les péchés, c'est d'éviter les péchés, parce que la parole en elle-même nous dit qu'on doit résister au diable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Amen. Alors, fallait sikoyo ngai na yuka ngolu na nzambe. Ngolu na nzambe fallait na bandana na kozala lolenge nzamba lingi na nzala. Aboyi moto na masumu te maboyi masumu. Amen. Nga moto na masumu na zongi na makola papa na lobi na kokende wapi yondo yebi ko esengeli pona nga. Longola oyo ya yote kati na nga. Komisanga lolenge yo lingi. Zongi sanga nenge yo kelaki ngai. Parce que quand tu m'as créé, j'avais mes deux trompes. Alléluia. J'avais mon utérus intact. L'utérus nanga. Papa c'est un combo cicatriciel. Hey! Pour opération l'équipe. Pour opération l'équipe. Dans ton m'a quitté en ayo qui moi quelque chose m'habiter. Je suis en mission. Amen. Pour opération l'équipe. Mais est-ce que l'opération wana la cicatrice wana et puis qui si nzamba benga mazambe la périne c'est nzamba benga ni lelo nzambe la périne. Amen. Nzambe wana ko benga malelo nzambe ya mosali na ye moko na libumu na biso. Amen. Nzambe wana ko benga malelo nzambe ya likambu na yo oyo eza kotungisa yo jusqu'à présent du solution te. Amen. Fais de lui tes délices. Amen. Et il te donnera ce dans ton cœur désir. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Nanzela repentance wana boyebi nini nzamba lobi nanga na bazobondela mpona bato nyonso oyo bazosalanga mabe. Ntango alobi bongo alobi te ke bato yango oyebi bango te, afongolinga miso na bandi komona mama na oloba te wana ezanga na nzambe me nayebi na libota mama nanga na libota papa nanga na nzinga nzinga na libalo na utaki mpo nazaki na libala mosusu nzaba fongolinga miso. Malobi nanga, ce n'est pas pour que tu puisses les haïr, ce n'est pas pour que on leur feu. C'est pour demander ma grâce sur eux. Bondela pona bango, limisa bango, pambola bango. Processus wana, ezalaki ndenge wana. Fallait na bondela pona balinanga. Na senga pe bolimbisi po na oya mabenga na salaki. Et wana memi biso na kozonga na biso moko. Amen. Tango za liboso na nzambe koluka nanu mutu amabe o azosala mabe libanda te. Po mingi mabe ezaka nanu biso moko. Amen. Mabe ezalaka nanu biso moko. Est-ce que nga na koloba nzambe afongola kinga miso atalisaki nga batu wana kaka parce que nga nazalaki parfaite? Non. Non, non, non. Non, nazalaki parfaite te. Naza na part ya responsabilité. Na likambu o ekomela kinga. Non, ce n'est pas parce que na longola kizeni. Non, ce n'est pas parce que na sala kelo ko boina nzoto nanga. Mais c'est parce que na tambola ki pe na lisumu. Et lisumu epesi nzela na mutu alibanda. Mutu alibanda zu accès na bomoi nanga. Ayokani pe na o alibota na bumususu bazui basangani baye ko bebisa ko bota nanga. Alléluia. Baye ko bebisa ko bota nanga. Mais je glorifie ce Dieu là parce que le lot baye ko comprendre alingaki na lekananzela wana po lelo na komo na komi. Amen. Oso na lekai na nzela na te na ngena zaka Nadine Pita journaliste, il y a ba deuxième bureau, to troisième bureau, il y a ba boye tout ça. Na ngena ye banzambo te. Mais na za fière à cause Nadine Pita ya Yesu. Amen. On Nadine Pita Yesu asosoli ke mokileza pamba. Amen. Nadine Pita Yesu asosoli ke biloko na mokileza pamba. Tango bazo sala yo ba intervention chirurgicale, otia kaka boye. Hey, ozozela kaka basilisa bakotisa yo na chambre. Alléluia. Mais comment tu na tango yo zamba lobie koza susu bongo te. Yo ozokota na salle opération, ozo simba médecin. Amen. Yondo kopesa nzambe oyo nga naza kati no na médecin. Amen. Eh nzamba na za malamu.
Azama là, autant vous mettez mon kazoya lobby. Nadine, on peut prier. Amen. Nadine, on peut prier. Périne est là. Traitement, il y a Nadine, on peut prier. On a auto s'accorder la médecin. Selon recommandation médecin, il y a mode dans la cuisine. Amen. Alors, comme à niveau, on a tango, nous allons vous permettre vendredi. Dans la repentance, il fallait na maison qui s'appelle Ngamoko. Fallait na reconnaître que Ngamoko, Nazalaki, porte Oyo, na Fongwamaki, pour na pesa taxe, na Batwa Libanda. Na Kobaki na repentance. Et repentance, wana ezalaki nde na oti koloba kokima masumu, kokima mabe, kotambola na sanctification. Kotambola na sanctification. Et Nzambe aye kososo bisanga. Azo continuer kolobelanga, azo continuer kotalsanga makamu. Ndenge nini na nzela maloba na ye. Peut-être beaucoup se poser la question prophète moko te. Atindelenga non prophète moko, tatindelenga non prophétesse moko te. Sa parole. Oui et amen. Alobi na biso to s'irriter contre ba méchanté. To sala mabe na ba obazo lukela biso mabe te. Amen. To tangiango awate. Voilà. Et aye ko confirmer nga yango siko na nzela ya bandoto. Tokobenga vision, tokobenga rêve, tokobenga révélation, tokobenga songe. Nazaki so na lali, na lalaka, bisusu ndenge mutu nyonso lalaka te, matoi nanga ekoma kofungwama, miso kofungwama. Msusu nazo lala, nazo yemba. Vi nange komaki, ekoma boye. Voilà. Nanzela ya repentance wana, nzama komo pesanga posa pe ya kosalela ye. Posa pe ya kosalela. Alors tant na komi na posa wana ya kotaka maloba nzambe tangu nyonso ya kosalela ye, na esko ko comprendre que on dirait na zesu na problème au bota te. Mbala moko fardo ya kozanga mwana esili. Esili. Alors tango esili na comprendre na lobi na komi na kimia. C'est que réponse nanga ezwani. Mbala moko na donc oyo démarche asuka na salaki avant na kota na processus à repentance na zwaki dossier médical nanga na sengaki na multipliant en plusieurs exemplaires na panzi yango na une grande partie ya ba gynécologue na Belgique sauf na Liège parce que pour déjà na lekaki na hôpital à minene na lekaki déjà donc ça ne valait plus la peine d'y retourner na tindaki yango et pas ba flamand na tindaki na Bruxelles et na zwaki pe ba retour na koke kozwa et finalement je me suis dit apparemment les mêmes médecins donc pardon apparemment tous les médecins me donnent la même réponse comme si ils se concertent alors ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et je me suis dit, j'attends, si un jour je vois une information comme quoi il y aura une conférence des médecins, j'irai, je me présenterai comme ça, subitement, sans ne rien dire, je vais me présenter et je vais poser la question par rapport à ma situation. Comment est-ce qu'un grand médecin gynécologue n'arrive à trouver la solution à mon problème? Amen. Alors, kimia wana tango ekotaki na motema nanga ekosala ke fardo ya kozanga mwana elongwe mais posa nda kosalela nzambe ekomi posa kosalela nzambe ekomi nakomi koluka esika okomba église. Amen. Nakomi koluka esika kokomba église et esika oyo nakendaki nazwaki place te nde jour mosusu boye naza koleka nayoki musique louange nabi nakota nano desika nakotaki desika esalike naya pe awa lelo. Amen. Desika esalike naya pe awa lelo parce que namipesaki ministère wana ya entretien nalobi mokolo yango osali na nzambe aza koteya alobi poubele eza libanda pardon poubele eza na entrée principale ezopesa solo soki tokoki kozwa charge wana ya kosalelaka nzambe mosala na église netonga nzambe eza ebele
soki bokoki komipesa mosala na kosalela nzambe e nalobi seigneur yo mokotinda awa parce que opesi nga réponse naza koluka esika ya kokomba donc directement naye kocomprendre ke nzambe alie naniaka bakolo kuna e nde na esika yango nzambe epasali ke nabanda koloba oyo tolobaka monoko ya sika koparle ya langue koyoka na voix audible mpe kokota na programme ya prière ya ana amen donc nakoti na elanga na kokomba église Perrine akombaka mpe église na lolenge na ye ntango oyo tokendaka e mpo na ngai ndenge nakomaki na niveau wana ya komona ke mpasi lisusu ya kobota eza te fardeau wana eza te nabosana donc koloba kobosana peut-être c'est un peu exagéré mais ezalaki susu vraiment préoccupation na nga te et voilà comment Dieu est merveilleux ntango toyokani na mobali na nga mpo na fiançailles fallait nakende na mboka pembeni na biso kuna na Belgique nakende na France précisément mpona kozwa biloko songolo yaya utaki awa e na préféraki nakende kopase nuit epai ya camarade moko totangaka na ye mais qu'est-ce qui s'est passé esika camarade wana nde nzambe atindelinga adresse ya hôpital oyo tosakordaki na médecin amen alors que na Belgique esika nafandaka balobi nakoki susu kozwa traitement na Belgique te nzambe azongisi nga na Belgique mais pas baflamand amen balobi bona francophone balobi Belgique mobimba mais nga nalobi okende sikoyo Belgique baflamand amen nake kozwa adresse kuna nakokota na mozindo te mpo na temps alors ntango nazongaki nayebisi nzambe merci parce que déjà yaya oyo azwa na témoignage ya kobota boti batriple na age ya kopusana oyo na batraitement wana balobaka baovocyte bamaki na biso eza lisusu te engai ntango mpe bacloturaki dossier na nga balobaki na nga nakobota na baovocyte na ngai te donc ata ntango tokokende na bamboka mosusu esengeli nazala na baoyo babengaka badonneuse amen esengeli bamama oyo bakenda kosala badon ya bamaki na bahopito nazwa bamaki wana basangisa na oyo mai ya mobali na nga mpo nga na bota amen alleluya nabila yo yesu na nga mpona yo kolo na nga kobota na ngai ye sengolu na yo yesu na nga yesu nabota na bongosite na nga amen nabota na bongosite na ngai imagine comme l'aigle amen imagine comme l'aigle kobota na ngolu na yesu yango nakomamona mokili pamba nakomamona biloko mokili pamba o nakomamona nzoto pamba mpo nzoto ezwi baanestesie ebele amen lisisa awa emonanaka lisusu te emonanaka lisusu te mpo esala bahématome tolanda nzela na nzambe amen tolanda nzela na nzambe il est fidèle il est fidèle je l'appelle le Dieu d'abondance le Dieu fidèle et de ma fidélité aussi le Dieu de multiplication parce qu'alors que je criais je pleurais je priais je disais Seigneur si tu peux multiplier les bouches dans ma maison je ne demandais pas qu'un seul je demandais les triplés amen. Si tu peux multiplier les bouches dans ma maison, Seigneur, ça sera pour ta gloire. Et moi, je ne serai qu'une mère porteuse. Amen. Oh, je ne suis pas digne, merci maman. Je ne suis pas digne d'être appelée maman. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelée maman. Mère porteuse, oui. Parce qu'elle me remet ma passage. Amen. Comment tu as ngolu na nzambe omo opéré en 2015 naza komona ndenge nazokende babengi médecin opéraki nga bato baentouré ngai nakomi komona bakoko akala ya libota nayebi bango te
nzoka nde nazokende nzoka nazokende bazongisa makila ezobima nzoka nazokende nyonso wana mpona bota kasi nzambe alobi nadi je te rajeuni comme l'aigle okobota neti mwana 18 ans amen ntango na ye kosilisa makambo akobala na mobali na ngai na 2017 toye awa na 2018 tosali le reste ya mariage kuna na poto na mois de février na décembre 2018 alléluia alléluia nakwaki soye nakomo sanza amen alléluia février 2018 tosali mariage civil na bénédiction ya église et décembre na 22h nalobi bien aimé ke elukelanga kokama lili makasi nazokaka posala mela kokama lili makasi alors que c'était l'hiver namona du Seigneur yokandi yango alléluia oui nzambe wana yanoli nasali calcul nalobi février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 10 mois après c'est on dirait moi à 18 ans azalaki moseka akoti libala mbala moko aziseni tala makambo nzambe asalaka affaire oublier nga les années que les sauterelles avaient dévoré amen amen mpona zwata ebele te na ngolu na nzambe nakosenga na papa njoli soki akokopesa biso ta ebele vendredi soki okopesa biso ta ebele vendredi mpo lelo moi nazwa temps ebele peut-être ekozala te mpona bamama mpe bakende kopema me nalingaki naloba boye faisons de l'éternel notre délice faisons de l'éternel notre délice il nous donnera ce dont notre cœur désire. Mettons en lui notre confiance, il agira. Je dis bien notre confiance, pas une partie de confiance, toute notre confiance, toute, mon thème na yo, Yesu fanda. Kofanisa Yesu na kanda te, kofanisa Yesu na koswana te, kofanisa Yesu na koyina te, kofanisa Yesu na makambo mususu te. Yesu ye nyonso. Alléluia. Oyo ye moko akolongola la bonzambe na ye, akolongola parce que tango ayaka akombaka. Yo sala ye délice na yo. Amen. Il te donnera. Amen. Amen. Parce que stérilité à kozanga mwana. J'ai passé à la télé, j'ai présenté une émission en tel art. Na posam d'émission et silaka. Na komaka kokima batu. Posa ya nini, na posala nini, nga nazana mwana te. Obandi activité boye ekangami. Potango fandi okanisi. Nazo sala boye kasi mwana zate. Oh bakochola bachola. Kasi tangu zamba komisio elembo kotala o bakochola bachola te kolobala bango po bamona pe na boti te nzamba lobi à lui la vengeance à lui ça va être bénédiction yo loba po bango na ngai totatola nzambe na nga po bayeba nzambe na nga po yango nde eza mission na biso d'aller faire des nations les disciples de Jésus-Christ amen etango okomi na eloko wana okomi na niveau wana okomi accomplissement ya maloba na nzambe ndako na nyonso ekokoma ndenge Joshua alobaki moi et ma maison nous servirons l'Éternel amen ah parce que komona te sikoyo na mokili oyo okosalela nani soko osalela nzambe te siko soki yo ngosalela nzambe otika mobali no libanda otika bana libanda ekosalama ndenge nzambe akobongisa salema kasi yo kotatola ngo deja amen nzambe apambola biso apambola bino ngolu na ye vendredi tokota na mosinde amen
j'aimerais que nous puissions